Bonjour, bonsoir la famille, bisika nyonso bozwami napesi bino mbote balandi ya Noela TV, babone ya Noela TV bisika bozali napesi bino mbote, nzambe abatela bino, nzambe abomba bino, nayebi ke biso nyonso toza bien, nzambe azobatela mabota na biso nyonso la famille. Nyonso bokozwa video na biso, bo s'abonner, bo partager, bo aimer la famille, surtout ekosala biso bien la famille. La famille balobi ke esika oyo bakitisi yo, esika oyo pe bakomatisa yo. Manuela amonaki kaka ke azokitisa Linda, me ayebi te ke elevation ya Linda ekowuta na nzela na ye. Metala lelo, Linda anyati poto, Linda azwi libala à cause na ye, à cause ya kodimiye ye sans le savoir. Linda komi poto. Bandeko na ngai, balandi ya Noela TV, ba chroniqueuse, bomonaka moto pamba te. Komona te ke nga naza na babone ebele, nga bato batalaka nga ebele, nga naza star, nga nayebi koloba, nga nayebi boye. Non. Ngai na fete balambaka ngo te. Moto aleki oyo ayebi nyonso na mokili oyo aza te. Biso nyonso tomekaka, biso nyonso tolukaka toyeba. En plus réseaux sociaux moto asali yango aza congolais te, congolais te, eza mundele moto asali yango. Mais biso ba congolais tokomi komona yango on dirait bien privé na biso ba congolais. Non, eza mabe. Komi lakisa te ke ngai naza nzambe ya réseaux sociaux. Nga soki na lobi moto msusa koloba aza te. Ngai kaka ngai. Non. Tala lelo Manuela. Est-ce que on dimaki ke moto ako kitisa yo? Ezali Linda. Est-ce qu'on dimaki pe ke lelo Linda koko ya poto na nzela ya copain na yo bozalaki na ye? Non. Metala lelo. Mobali a décidé amema Linda na poto. Na mwana mpe en plus. Mwana mobali wana te me amemi ye. Elobi mingi. Komi lakisa na miso ya bato kaka bamona kaka yo kaka. Eza mabe mingi. Boteyama ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Boteyama. Bomi lakisa ke bino boy. Bomi teyama. Manuela bisika ozali ko bima na ote pona ko répondre Linda po esopi yo deja ekiti soti na niveau moko. J'espère bisika ozali oko kolala bien te. Yo kaka na 4 mire na moto zo yebango. Siko exemple malungo kopesa na bana yo eza nini? Okopesa exemple na bana nini? Obimaka ofingaka ndenge olingi. Osalaka nyonso ndenge olingi na réseaux sociaux. Metala lelo bafutuka na nzela réseaux sociaux. Bible elobi place élévation na yo koya eza kaka place o badimiaki yo, place pe nzamba kotombola yo. Donc yo kofinga na yo, ba merci na nyonso bando pesa bato kofinga kaka kosala n'importe quoi kaka na réseaux sociaux. Ete ya bino mususu ba o baya kosala rando. Ete ya bino boya kofinga ka bato. Moto asali eloko te. Oyaka na réseaux sociaux bandi kofinga libota na ye mobimba, finga papa, finga bana, finga ba mama banda. Ete ya bino. Ete ya bino. Moto Afrique aleki osusu na mayele yo moto apoto. Alekeli yo mayele. Azoloba ngo en plein life. Abando zala azo yoka mingi yo. Donc yo komaka radio ya Linda. Linda sakani n'esprit na yo. Donc Linda azoloba mingi te. Azo yoka yo nde kaka. Linda sakani na yo. Yo ndo omoni kaka oza star, oza grave. Comme ye aza na Afrique. Na misopa na ngai. Na panza na ngai. Mais oyebi te ke Nzamba salaka na bandenge ebele. Mobali wana ozalaki na ye. Azalaki na mwasi te. Pourquoi pas osimbaki mobali wana te? Mobali azo kokabelo ba $1000, ba 1000 €.
oyo azopesa yo oboti na ekutu ata mwana te me mobali abongoli olengela ye. Tala Linda lelo ayekomi na poto na France. Sikoyo oloba susu nini? Eza soni mingi. Bomilakisaka pourquoi? Eza soni. Mawa oza na bana kitoko mawa soki bana na yo lelo lobi balanda caractère na yo eza bien te. C'est la honte. Biso mama poto c'est la honte. Boza na Europe lokola boza na Europe te. Éducation bozopesa na bana na bino ya ndenge nini bopesa na bana na bino. Jeune fille na déjà okomisa ye danseuse na kati ya réseaux sociaux. Siko lobi soki mwana ope asali alimite ka nyonso oyo ozosala. Après kolobake non kosala boye te eza mabe. Non. Balobi topesaka oyo toza nango. Okopesa bana na yo oyo eza na kati na yo yango okopesa pe na bana na yo transfert okopesa ngo pe na kati ya bana oyo eza na kati na yo. Yo ozokopesa na kati ya bana na yo mafinga. Yo ozokopesa na kati ya bana na yo barando. Yo ozokopesa na kati ya bana na yo haine. Mais c'est pas bon. Bana poto bazalaka lokola éponge place nyonso kitisi yango ekozwa mai wana surtout soki mai ezali ekokota na kati éponge. Bana poto baza bongo. Olakisi bana nzela ya réseaux sociaux, olakisi bana to finga, olakisi bana to bina, to sala boy, to kota barando, to sala boy. Plus grave, ozo ba photo ya papa Evi, ya Karine, ya mwana na ye, okumema na ndako ya nganga. Po osala nini? Obenga mobali ya mutu ozoko benga akoma na yo. Pourquoi yo mutu ozalaki na copain? Copain kutu azalaki na mwasi te. Okokaki ye te. Siko Karine azwi mobali na ye babalani. Siko okoka papa Evi. Yango balobaka ke bato bazalaka na kingo balukaka mayaka kolata eza te. Ba obazana mayaka kingo akolatela ezali te. Eza mawa pona biso ba Congolais na ba Congolaises. Siko nganga wana obe ba photo baninga ya bana mike ya ba innocent. Nganga wana ye moko azali pauvre. Ya classe asuka ya social asuka azani eloko te. Ok nango epa ya nganga. Nganga akoyebisa onini. Akokosa yo kaka. Akokosa yo akopesa onini. Ye moko nganga azana bana na ye bafandela liboso andako babala même pas. Azana bana na ye baza wana misala kutu bazwa te. Ozo ba photo ya bato omemi kuna siko po nganga ngo akopesa solution po osala ngo nini. Solution ngo akopesa ke ya nini. Ye moko nganga place kolala kutu kotala ya malunga te. Ye wana muto okendela bakendaka na muto ozomona ke aza na mbongo aza boye omeki kokende pai na ye. En plus ozoyoka pe mawa pe te somo pe te oza na bana. Oza na bana. En tout cas biso ba Congolais bozalaka na courage bozalaka na courage moko. En tout cas vraiment Linda akitisi yo tina niveau moko a genou alobi fukama awa. Obengaki Linda mwana musala na yo me lelo Linda komi mwasi ya libala. Babemi Linda tina poto. Il fallait oyoka ke Linda zaka na Afrique kuna mobile na copain na yo wana azolanda Linda na Afrique kuna mais amemi Linda tina poto. Quelle humiliation! Batio penza a genou ke fukama awa. O fukami penza. Kobima na ote fana no ndenge ofandi na soni na ofana nango. Comme bino pe basi ya réseaux sociaux soni pe bo pesa soki wapi soki bo teka wapi j'espère que okoyoko no pe soni te okoya ko répondre. Soki nga na place na yo na ko répondre na nga te. Na ko répondre na nga te pona ko lakisa bino ke tina te ezalaka pe na tina. Tobi mo ate ke toza na poto toza likolo ya mapata nyonso te. Toza mapata te. Yeba ke mutaza na Afrique pe akoma na poto. Est-ce que ondimaki ke Linda ko ya na poto na moment oyo ondimaki te.
me Linda aye na poto en plus poto yango aye nana memi ye mobali oyo bando benga chéri bozalaki ne ndako moko donc moto oyo bando kohumilie ke aza mwana mosala na yo eza mawa. En tout cas la famille tobetaka tolo te place nyonso kofanda komilakisa te kaka ngai te bopesaka motu nyonso mpe respect motu nyonso aza na droit komerite respect ezala aza na Afrika ezala aza na mboka yebake aza na droit na bino bachroniqueuse oyo bobetaka tolo bato bakokitisa bino mpe babone na bino moko bakokitisa bino bao babokumisaka naza na babone na ngai aboye bao badefandaka ngai boye basalaka ngai boye bango nde bato bakokitisa bino mpe etikali na bino. Manuela fanda na yo bisi kofanda calme fanda na ebele ya soni na yo koloba na osusu te oyo kolona yango okobuka obuki yango yo moko. Mibali mosusu balingaka te bamona basi oyo bazalaka bempoli boye na televizio ofinga komilakisaka olongola bilamba boye ozomilakisa ngai mibali nyonso balingaka yango te eza na mosusu balingaka bempolitese wana bongo te na miso ya bato salaka impolitese no boza na ndako bino mibali me kolakisa yango libanda boye te motu nyonso monde entier nyonso bazotala yo bazolanda yo ediminiaka. Amoni Linda aza mwasi moko douce malgré tout bango nyonso bazalaka na lokuta soki akomi na poto awa ale maseke ebimi amoni eke aza mwasi moko aza na respect pourquoi pas nakende kobala ye azwi ye eloko yo omonaki pamba obengaki eloko ya Afrique eloko Afrique akomi eloko ya poto bokomi maintenant égalité voilà tina te ekomi na tina. La famille merci Manuela zwa leçon bisika ozali fanda na yo calme koya koloba na yo te koya korépondre te parce que eza soni mpo na yo soni mpo na bana na yo soni mpo na yo moko ozwa mobali abongo azokopesa ko ba 1000 € onéglige ye sikoyo okende kobunda mpo okende koluka papa evi mobali abata Karine moto azwi mobali na ye mpe na pasi bolobaki bokita bomata Karine abotaka te Karine abalaka te Karine asalaka boye te sikoyo azwi mobali na ye ale yo okomi susu okende kobengaka ye na batelefone omoni ngai te pourkui okende kobala mwasi wana pourkui okende kobala mwana Kinshasa wana mwana Kinshasa omoni mwana ya Luanda abeti yo 12 abeti yo mpenza eloko moko ya makasi mpona kolakisa ke kozala monoko kolakisa ke koza respecte ke oza boye eza mabe mikitisa nzambe ya kotombola yo moto atombolaka moto eza nzambe yango wana mpona komona moto pamba na vie moto nyonso aza na ntina liboso ya nzambe komona moto pamba te na vie. Alors eteya yo eteya mpe bino bato ya réseaux sociaux oyo bayaka na kofinga eteya bino bato bayaka kofinga boyaka kofinga kaka mpo bozwa kaka bambongo na YouTube me boyebi te ya lobi ekoyela biso mpona bana na biso mpona avenir na biso alobi ekozala ndenge nini boyebi te vie ya lobi ezalaka na maboko na nzambe bino botalaka mpona lelo nga na finga nasala n'importe quoi bafuta nga mbongo et après okofuta nini bana bakofuta nini c'est ça. Mais c'est un peu ça la famille merci la famille nyonso bokozwa video na biso to like to s'abonner to partager pe ekosala biso bien makasi la famille merci bye bye.